bleu. Ok, t'as vu J3 à l'ambile au Sega. Il faut qu'il y ait un peu de fond là dessous. Mais J3 c'est quoi? Il y en a une action d'effort à Kenda. Mais pas solo lui. Pas solo là. Habitué par autant de dire qu'il est déjà sous les lots. Je vais dire Matino, on va pas être là. Pour l'autre, on a beau saluer comme la bisouana. Mais il dit qu'on a carré. Il dit qu'on a yo. On dit l'homme en pouille après. Vraiment, t'as la rangaille. Bota 1000 bébés, mais la zone est là. Pour la pays, il y a ça partout. Jean Moussafir Yamobimba Kitoko Mamunio c'est à Pépele Belgique Néo Tam Tam confort Néo Tam Tam nous avons mal à confort El Prof wow. Paysage exemple à suivre. Odilon Mampouya, exemple à suivre. La Belgique, voilà. Sur l'équipe de Belgique, sans qu'il y ait un monde à Odilon Mampouya, Odilon Mampouya, exemple à suivre. Je te salue de là où je me suis. Et puis, la bande de tout beau à la mission de partout. J'ai fait un clin d'œil particulier à Néo Tam Tam et le professeur, encore une fois. Et puis, na Moutounangaï, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Moutounoro, très très bien, partenaire à vie de cette émission. Puis, notre coup à la mission de partout. Yunishiman, c'est la fleur du jour. Il y a un commandant Esso, et puis à l'Ost, la Belgique, et puis à Tikarabi, sauter la PCB, nous allons merci la mise. Oublié Garé Koumbo, l'homme à la Porsche. Tout à la Garé Koumbo, défoîté, qui tombe autour. Michoboto Fion, Carré, Maria Mebonja, la Bossa de Minoté. Allez. Libaya ngo asine ngo eza nano père libaya na o atera asine ya Kabola Belgique na France toleki yango frontière c'est toleki frontière Banandola carré donc déjà na kati ya mboka Belgique capitale la Schengen mboka banoko asepela na bango makasi batelemela bayuma voilà toza déjà na kati ya lola promotion toujours et puis boyoka susu eloko toyeli awa vraiment lobi bomona mpe baimage ndenge ezalaka mais le 12 juillet date à retenir donc yango wana mwana mabele mwana mboka kolo mboka aotala bamboka na ye ayaki na France atali mboka na ye aye siko esika azalaki otanga tata mobiji donc ye azala mboka na ye tata omona mpe bana tshiki na bino bango tu bakoma baministre badg kuna na bela 9 ok kitoko mboka ya bandoya mokonzi son excellence Landry Bisidi Chilombo ye avandaka mboka ya ba Odilon Mampouya azalaka mboka ya bapapa Jean Moussafir ye avandaka mboka ya bamama Violette Tete na papa Benjamin Tete bango bavandaka na kati ya lola mboka ba Joël Salambi ya ba Trésor Zoki donc toyango
donc masolo osolo lezali mboka bamakizembe keni mpe mboka baansi luzolo on bazalaka na Mike la Duchesse mboka bakarine mokonzi la baronne donc tozali ya na kati ya mboka bana poussière bobenga bemba ya tata ye papa yebisaki lata tata lata donc lelo yebisinga aye na bilamba nzambe alataki donc ezoyebana te soki ezali basapere ya Belgique babima Monique donc toza wati malubo mboka donc toye donc malubo mboka ya tata ye na kati ya mboka donc voilà Olga Kabelo aussi na obosana te Olga Kabelo donc babi mokonzi Kabelo na mboka oyo Olga Kabelo yazalaka na mboka ba Bernadette Masengula Blanche na mboka ba mama Moziki Tokos bazalaka Bijou Kambi Hortense Kambi donc toza na kati ya mboka na bino et ça la biso bien so bomona ni présence kaka to na mo besoin merci. La presse, bon séjour na biso na Bruxelles awa et puis Yannick Kainga la monnaie invisible J7 dans un véritable bruxellois toujours combattu mais jamais abattu na tribunal na ba programme na biso je vous dis d'ici là portez-vous bien bye bye à la prochaine Odilo Mapuya kitoko to malini Libayango aussi nango eza nano père libaya na oyo atiaka signe ya kabola Belgique na France toleki yango frontière toleki frontière rendez-vous eza 12 juillet na Orléans après toya à Paris tokende Belgique ozala calme quoi tunanga ni papi choma bazwi couleur ya nzambe oyo ya couleur ya nzambe nzambe alataka boye na Jérusalem ntango ayaka vous serez bénis. Tam voyage. Paris-Bruxelles. Paris-Bruxelles, rassure toujours. Allez, ça ne bouge pas. soldat Paris-Bruxelles. Biso rendez-vous ezaka be moko. Batutu baozela kaka. Bazo comprendre alati costume, alati nini, bazo comprendre te. Okoyeba ilamba papi tshongo banango de la France bapesi bana poto nyonso vraiment mbote oza ya ngai nga nakola awa awuti awa balingi bino tro je vous l'offre bino tro otie pays le roi d'Angleterre papi tshongo ma position c'est photo hein Maman, naza na bato bozokala nano yaka wana yaka na hotel c'est bon hein
Isa. Nazala ya tata. Thomas Siri. Ye. Chauffeur à Mundele Mdalagi Bokumba Yazoke de classe dans Moko. Donc, moi, je suis le pan à Zongi. Il y a tata. Nako ya na boutique avec ça, c'est bilan belé boy. Téléphone, c'est que je vais la phase. Donc, je vais vraiment, c'est que je vais donc, ongle pas yebi, deux fois. Ma mère, mais il faut tenir compte à la mais la moni je na koyamba mo ba prada ba ça c'est lo ko vele ko tiwa pia eza na kati ozo ko la tête On bien le bien on tigre la fele. c'est le Ah bien on tigre moi pas mais dans 20 ans c'est bon dans 20 ans c'est le on va il va aussi battre dans 20 ans Dans 20 ans. c'est le dia mungo ezo kima Isa. Nazala ya tata. Thomas Siri. Ye. Chauffeur à Mundele Mdalagi Bokumba Yazoke de classe dans Moko. Donc, moi, je suis le pan à Zongi. Il y a tata. Nako ya na boutique
boutique avec ça c'est bilamba belé boy téléphone ayebi soki bango bilamba babandango nde la phase donc bazoki bayebi donc vraiment cedrik ayebi ovingerali ayebi donc bayebi donc ongle mpo ayebi donc deux fois te tokuta na presa soko na foya toyeba bamare mais il faut deni ekotaka ndenge ekotaka mais namoni vie nakoyamba mo baprada baviaxas biloko yango ebele boyeti wapi ezala na ozokola te obi alobi aotikela sele sele abi aotikele mapa mais dans 20 ans sibote dans 20 ans sele wana kosimba te dans 20 ans dans 20 ans sele ode ya mongongo ezokima te ezokoma te moko ezokaka moko yazata makambo ya 12 ezaka mais conseil bwabe ezali tozobeta bango le 12 juillet na Orléans tokotala stade esale saleli kitoko mamutu eza kitoko tokutana kaka le 12 juillet na Orléans apres tokobeta Paris Belgique Suisse bakomona nyonso bamama bosukola bolataki nano te banolata sikoyo baconcert makambo aye papa lopango te mwana mokolo lopango bakolo mboka baye omoni couleur yazata ozoyeba te ezali yangi te po balobi le retour ya tata boyango nga azalaka te yazalaka déjà apemaki siko na ntongi papi choma papa jean musasi bapesa retour na nini yoka bapesaka retour ezalaka na bato bazalaki ate ye azalaka déjà donc akendaki kopema asoki na ndako ya tata na bango basofer oyo tozomona baoleka awa bayebi te tata azalaki bebe bayebi ye tata bazoleka c'est fou oyebi nga na kambo na conventrage ya tata otour na pena boni nanio boni metro azalaka mingi bakufa yazala batafuta bakina kala bazali bachauffeur tout mona bataximen batima na matuka bon bandoko etike na classe sikasikoyo bando otanga awa ndo ofanda mpe na paris kolasango na bachauffeur bazwi bakene sele opatanga wati sele scan poutine rendez-vous le 12 juillet concert ya ata Orléans tozala Congo na mboka Orléans yauli musheni atali biso boss di David Mangaya kosalaka te bisa boss di David Mangaya fofolitoke ya tata baya shuku wana kosoutenir ye oleka kitoko voilà donc bato tobeleli bino deso na London City Patrick Malo afengi Global Espoir Paul Mwamba papa social Odilo Mampuya to adia na kata mboka na yo donc tamtam ni isa nazala tata Thomas ye chauffeur amundele mudalaki kokumba yazokende classe na mboko donc mwana mokolo lopango azongi ya tata nakoya na boutique avec ça bilamba ebele boye téléphone ayebi soki bango bilamba babandango nde la phase donc bazoki bayebi donc vraiment cedrik ayebi ovingerali ayebi donc bayebi donc ongle mpo ayebi donc deux fois te tokuta na presa soko na foya toyeba bamare mais il faut deni ekotaka ndenge ekotaka mais namoni vie nakoyamba mo baprada baviaxas biloko yango ebele boyeti wapi ezala na ozokola te obi alobi aotikela sele abi aotikele mapa mais dans 20 ans sibote dans 20 ans sele wana kosimba te dans 20 ans dans 20 ans sele ode ya mongongo ezokima te ezokoma te moko ezokaka moko yazata makambo ya 12 ezaka mais conseil bwabe ezali tozobeta bango le 12 juillet na Orléans tokotala stade esale saleli kitoko mamutu eza kitoko tokutana kaka le 12 juillet na Orléans apres tokobeta Paris Belgique Suisse bakomona nyonso bamama bosukola bolataki nano te banolata sikoyo baconcert makambo aye papa lopango te mwana mokolo lopango bakolo mboka baye omoni couleur yazata ozoyeba te ezali yangi te po balobi le retour ya tata boyango nga azalaka te yazalaka déjà apemaki siko na ntongi papi choma papa jean musasi bapesa retour na nini yoka bapesaka retour ezalaka na bato bazalaki ate ye azalaka déjà donc akendaki kopema asoki na ndako ya tata na bango basofer oyo tozomona baoleka awa bayebi te tata azalaki bebe bayebi ye tata bazoleka c'est fou oyebi nga na kambo na conventrage ya tata otour na pena boni nanio boni metro azalaka mingi bakufa yazala batafuta bakina kala bazali bachauffeur tout mona bataximen
tema na matuka bon bandoko etike na classe sika sikoyo bandotanga awa ondofanda mpe na paris classe yango nawasope wazwi wakene sele opatanga wa sele scan poutine rendez-vous le 12 juillet concert ya ata orléans tozala congo na mboka orléans yauli musheni atali biso boss di david mangaya okosalaka te bisa boss di david mangaya fofolitoke ya tata baya shuku wana kosoutenir ye oleka kitoko voilà donc bato tobeleli bino deso na london city patrick malo afengi global espoir paul mwamba papa social odilo mampuya toadi ya na kati ya mboka na yo donc tam neo kitoko tam voyage to voyage kitoko to c'est la différence ah tout à l'heure Baka eza combien Bilo pour la plein déjà c'est ça nganga Elle est arrivée à Bruxelles avec l'artiste Tata Dominguez Adolphe. Tata Lata. L'artiste est là. Ça va? Mon bébé. Au senti qu'on est vu là-haut, qui m'a comme dans la Paris. Olivier a le gars voulait nous raconter ça. Il y a ça d'autre. Te retrouve. Totalement. Merci, hein. We need a blessing, eh? Blessing. Beaucoup de bénédictions. C'est pour la réception de Tata Movic. Le fouetté. Ils sont encore le champagne. Ils sont vers la réception. La réception spéciale de Tata Movic. Ah ouais. Allez, bande konae, malu bomboka. Tu as bien resté. Camarade n'est à bon monde. Ça va pas néo kanisa. Et puis continuer hein. Après Orléans, tu yawa, tu sali garder tout ça. Tu kena okuna. Mais Orléans, il faut mettre la Bruxelles là, on attend la lobby tout aller on met en invité. Pour la place Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle.
Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photos vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100